Congo je kufa pour la Congolais et kufa pour la Rwandais. Naza producteur ya ba œuvre ya Papa Wemba. Si tu as PPRD bato moment Papa Wemba parce que comment il gêné. Comment ban Europe, ban mokili mobima, ban monde entier, ozali message outi musika bozala connecté image na bino ya sika Francisco plus que Bolingo. En tout cas, merci vraiment à Francis plus que Bolingo. Merci vraiment à toi Francisco plus que Bolingo. Ah non, mon frère, vraiment, je suis au cœur avec toi. Yemoko Francisco de plus. Tous les matériels sont autorisés, tout. Et regarde niveau. Congo je kufa pour la Congolais et kufa pour la Rwandais pour la Congo Brazzaville te. Congolais. Ya biso moko tolingani te. Congolais, exactement Congolais. Mawatro Congolais. Mawatro. Mais biso ba jeune de libérer bino. De libérer bino. Tokos. Vous avez fait moko, avez le passé. Au bossé na Rwandais, au bossé na yo Angolais mutapeta kayo. Au bossé na yo kutu Congo lianga, olingo au chrétien na yo Congolais. Mawatro. Même Mawatro Congolais. Hein, il faut réfléchir. Hein? Oh. Oeli Marie Le Pen à Longwa. Olingi Macron Tikala. Zongo moko na yo mon frère. Oh. Congolais Mawatro. Congolais. Oh. Na ebite na benge fanatique to fanatique Papa Wemba te. Mais ye moko nanu ako se présenter nanu pona bande ko basolanda biso. Bonsoir. Bonsoir papa. Naza producteur ya ba œuvre ya Papa Wemba. C'est-à-dire Nazala producteur ya Viva la Musica et Papa Wemba. Kombo nani? Kombo oyo ba Congolais ba belingai Papa Babi Rigobert di Amenofis 3. Oyo ba mise en viva basela banzembo ya danger. Tu as PPRD bato moment Papa Wemba parce que comment il gêné. Comment ko gêné bango na ndenge ni? Ben mukonzi ya PPRD eza nani? Eza Joseph Kanambe, c'est-à-dire alias Kabila. Et Moutouana bino boebiete. Ngai na soutena ye na 2006. Mais a trahira même ngai. Ana gasomoko Kabila, ana gasomoko ana respecté et ana parole te. Atindela ngai lipasa na ye ya mwasi Jeannette aya kozwa ngai na 2011 na Paris. Pota la vidéo zela na parole kozwa ngai bande ko basola na biso bana pesa ba comprendre aya ko zoe po bokende wapi poto zonga na kisasa po ngai nazala ministre ya immigration pona couvra kabango na bweko kende parce que ya foko tozongena na kama miziki awa otolo bake bata PPRD bango bato baposana Papa Wemba. Oui. Na minute oyo eza toujours na ba musiciens congolais mosusu bazo soutenir et politique na mbe wana. Siko yo etant que ozalaki mutu Papa Wemba, otambola na Papa Wemba, olena Papa Wemba, omona ndenge bata PPRD baboma Papa Wemba. Siko na minute pe bato oyo ba musiciens mosusu bazo soutenir kaka pouvoir na en place. Et yo e conseil ni ko pesa bango. Tangu Union des forces fédérales pour libérer le Congo Kinshasa en ruine et au pouvoir. Bamise wana nyoso bakuta na Congo te. Bakokima parce que tokobana okata bango, c'est-à-dire soki aemba Kanambe une fois, tokate le toyi. Soki aemba deux fois, tokate na zolo. Soki aemba trois fois, totoboli na bamisu. Kasi mwa bambote na bato basolanda yo. Pas ma camarade no site na bana no pesusu. Ouais. Moi na ngaya liboso Manon, moi na ngaya liboso na ya mibali Jordan, Nathalie, na pesi de mambo de place bozali de la part de papa. Moi si na ngai ya motema Manon Mondele, moi na ya Bordeaux na bosanité Masa na ngai JP Pito de Bundes na Béziers. Na bosanité ba masa na ngai nyonso ya Belgique
babuya mayola bapeti na ngai te mpe bwengo vie na ngai japonais okito news ezopesa mais plus que bolingo ezopesa ba news moko donc neti masolo ya kati oyo nyonso tozona besoin koyeba okoyeba Tout le monde va vouloir